Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne Otramadi di Kinadone Kanunotela Kema Fumbe en direct de Kinshasa. Vraiment, il va coucou ba abonné nyonso di Kina TV. Bisous naba nouveau abonné nyonso. Wow, nous sommes au nombre de 800. Vraiment, merci beaucoup pour notre soutien. Merci pour notre s'abonner pour du Kina TV. Di Kina TV. Vraiment, vous êtes ma fierté, comme j'ai l'habitude de le dire. Je ne suis pas la championne sans vous. Donc, binonde bozosala kina la championne. Vraiment, na kacha mboka bakoko awa réveil tem de la musique biso soso ndeza ko la musabiso. Donc, go wapi chaleur wapi. Donc, vraiment, vous en avez été. Là, je profite de l'occasion pour saluer le sponsor officiel Kina TV ici quand vous allez. Boyamba ya bino na plus de 8000 km ici quand la championne s'est retrouvée et original. Donc toto ya Congo ya vrai un grand merci na bino. Là je vois Loverboy vraiment il faut ça la tozo mboka oya robunga pamba 18 ans faisons mboka, c'est trop. Je vois Alain Wanga, je vois Ruth Temo, je vois How to Cook by LN Kalula, je vois Maria Lusamba kuna mboka ya Switzerland. Donc bino nyonso ba osaka Di Kina TV ezali un grand merci na bino. Enfin mistake yo bon na biso pardon to ya osala vie de recherche pamba. Vraiment batoto ya Congo na ye na lisolo moko oyo kopesa biso mayele to cha mayele titsa lisolo ezali mwasi asaleli mbongo garanti mpona kolakisa famille na ye ke abaleli bala malamu. Asaleli mbongo garanti mpona kolakisa bato ke ye mpe asakrifie ye mobali ne na bana mibale juste mpona regard ya bato. Hier soir, nous allons pas belle-mère Nangai, Naipen, locataire naïe, Yamobali, Ayaki Kosolola naïe. Pourquoi? Parce que moi, en Balouana, Azwaki, ba problème, c'est là qui garantit parce que nous sommes. Donc, les 20 au mois d'octobre, il fallait renouveler garantie il y a 6 mois. Faut que la chambre salon il y a $50. Donc, il fallait qu'elle paye ça $300. Mais ayi kosolana maman le pas on a dit non maman na 6 mois te mais na 5 mois vraiment ko tenir nga regarder bon ils a passé on a vu yango wana maman le pas on le bina il a problème te batoto ya Congo bo yo kana lisolo sika bozali yo kana lisolo batoto ya Congo mobile solo na maman le abi moi les a problème té 5 mois aujourd'hui ils a problème té le quoi garantie na bino ce jour ci là les 20 août octobre donc ko renouveler 5 mois c'est pas un problème. Donc mobile avec na $250 wana asimisa ki mwasi na ye yanda mama bana na ye baboti bana mibale ndetanga koti yake nokebisa mwasi apesa $250 wana pour remettre bayer à remettre maman le pango. Moi ça va couper ces explications que ote yoyebi ki non bayaya bazalaki awa. Donc moi si ya tonton na biso to pesa e kombo to pesa kombo nani ya tonton na biso Benzola to pesa mobali kombo Benzola. Voilà ya tonton na biso Benzola moi si na ye azu asaleli mongo asaleli yango ndenge nini bobika na Kinshasa nde koma matanga famille et se retrouva ketika baluwaki sale Benzola na mwasi ne bafandaka pembeni. C'est que la fille a vu visite ya famille pendant au moins 2 jours dans le bakana ndamu ti bake ko enterrer ti bazongi. Donc bande ko ya na ndako na ye kolia ba msusu kolala komela et tout. La fille peut se faire voir que ngai pe na baleli bala malonga mbongo ya garantie pour bien souligner moi si asala te mo banda bundaka mbongo garantie $250 okote bande ko zanga $50 mo bala simisa ke moi si na ye ba toto ya Congo asaleli yango kosomba biloko kolia kobandana kosala te biloko kolia talaka esika matanga ezali famille ndenge ezalaka ase retrouver na plus ba 10 personnes baza koyaka na ndako ye pe po akoyisa bendele te asaleli mbongo ya garantie pendant que ayebe sika bafandi na ndako garantie sili batelaki juste kaka na quelques semaines. Pourquoi tant matanga koyaki ezalaki juste na ebandeli ya moi
mwasi asalila mbongo sans ayebisa mobali. Asalili mbongo na kosomba biloko kolia, kolamba biloko penza, ko présenter penza ta 3 différents plans na mesa pour bandeko ba sentir que te yé la fille abali libala ya malunga. Pour ba sentir que te nani mwasi adasa, la fille adasa abali libala malunga. Njoka adasa bazo passer pour moment moko trop difficile na mobali, basaleli mbongo garantie nyonso. Donc ceux qui bakomaki les 20 donc bazaki so ni na garantie ni na ni bazaki so na toi kofanda esika banda ofanda te fallait ba mobali abondi apesi moi c'est $250 oyo sala 5 mois ya garantie ils ont encore tout mois moko aza qui chance c'était à retourner encore 6e mois à solo na baya kwa yanke moi ça na mbongo nzoka moi si a utilisé mbongo et pas ya ba famille na ye tango ba ye matanga pour alakisa bango alambe bango azeli bango ba te ya lourd donc olamba penda biloko kete bozo sentir kete moi na kenda libala malaki boyeko kutanga na studio mais na mona na kala batoto ya Congo to fanda ki pa belle-mère to yoki ka bitumba kuna na kati ya ndako bitumba bensi na dasa babandi kubunda abeta vraiment mwasi na ye. Je vous dis, abeta mwasi na ye. Na ndenge ya mabe. Bato za Congo na yebite adasa soka mona ki Lumumba, soka mona ki Kasavubu, soka mona ki Kabila le père, ou bien soka mona ki nani ngana yebite. Mais na kubeta o abeta maki. Faut ezala mona ki Kasavubu, premier président ya nini ya mboka na biso. Amona ki yango penza poko tala penza te. La fille elle était bien tabassée. Baye ko kabula bango nde na relater bino histoire mobala zo relater. Franchement omo pena kino mobali akomi na suka ya viata yo moko mbongo 6 mois na 8 na 5 mois kaka na pesi mbongo na otko sona na mama bino batemwa na ngai kwa niki na okota na ndako pona bimisa mbongo na kendo pesa mama pour garantir aussi la biso le 20 octobre ye adasa zo ibisanga ki asali limbongo nyonso. Nde nazao nazata na mbongo te nde garantie sili cela veut dire qu'il faut tobima ye le kwa sali bongo azonga na mepa na bango nga pena kende ko débrouiller pa na nga hier bon et pas na okenda hier bongo et pesa ileso batoni mama siko sali bongo ndeni bino mo biso basi ozana tomo lokanga ka monoko mazoni nga se faire expliquer encore ki bande koni ba yaki balobaka bala libala pasi nde yango na yambaki bango nda mambongo etikalaki apesaki grande sœur na yeba louer taxi bis pour bakende cimetière na ndenge na bango. Est-ce que vous pouvez vous imaginer na éviter yozo landangai soko so sala erreur moko ya ko se faire valoir ou bato ba mona yo et batoto ya Congo to vivra pona batote to vivra pona bisomoko situation zo le kalango ezali momentanément ezali bandité atali bandité ba koma ko sala ko planter basuki bonka situation zo ko leka franchement batoto ya Congo personnellement je ne vis pas pour les gens et je vis pas pour les regards des autres et ça la kangé le côté na zo ba na minute yo na na suki na ngo ba anglophone ba very cheap o ata ba belle sœur na nyonso savon mais ceux qui sont sopayo ceux qui sont moins cher ceux qui sont abisso sopa kabelo ndo sopa les autres salon pendant moi na poto et bien mais je regrette ceux qui moi na poto na ngai et ça kabelo ndo mtezo sala ngai là vraiment je regrette. Pourquoi? C'est ma vie, je vais faire des stress, na celle stress nanga na linko le kamo pepe. Ce que mon tapo c'est kana nga ki na kangi ce qui a moins cher tant que moi na poto italien. Ce qui moi na poto na ngo za la confirmer ka pona ce qui là je suis désolé. Na tika na position na ngai, na za na ce qui na nga na zo tambola na ngo quand je vais et comme je vais. So na linko tia perique na linko sopa kabelo na ko sopa kabelo mais e ko za la te ki a vie ya batunde et mi makenga na ki na ko tia kabelo. Je suis désolé, mais ça n'a pas été bien vivre pour la bateau. T'as la moi soyo. Situation amitié na tête. Donc il y a pas de les retours bercail parce que les 20 a garanti si mobile za na monté yo yebi situation na yo ba yaya famille na yo oye komi la mais malgré ça yo mo yebiki boza na monté mo mbongo ba simi so biki bendele ko yate loka ba mamba famille ba ye ba okuta na chambre salon mais faut ba ye ba kina za na mo makoki moi na moi ça dépense $250.
eza mawa pe passer mais ma solo la championne a beta eza pour nous tirer la leçon qui on ne vit pas pour les gens. On vit pour soi-même. Kolinga ko plaire muta mokilité mototo ya Congo. Sepeli sanzambe. Na onyo soko sala. Na kandi suki na ngala balabala ya $10. Eza na ngoisumuté. Soki yo ko beta na ngoli ba konde ba mususu. Parce que beta mwana poto na ba eza yo. Eza yo. Ngana zo leka na mo pepe sans problème. Ba tout on beta na solo. Na kotambola tambola ba province na kisangani na ko découvrir na linga ka ponu mingi ponda ko lamba na kone ezalaka kitoko makasi ndi na somba ba koni to ande ko fanda na 5e plateau bato ba yebi pour ne pas se vanter 5e plateau ezana lo ba neti gombe dans le baneti gombe neti mo ba campagne par exemple na Kinshasa donc mo banda kwa bien mo bato amuna na ngwisika to fandaka batoto ya Congo na pelisa bakoni pourquoi desi na misala ki na pondo ya concession na bité na lamba pe na ndako na ngai ngande mokonzi ya cuisine ngande mwasi ya ndako bokilo na ngate lemela ngani pour ba mama ils esprit ya pauvreté ozobenga pauvreté regardez un peu conception bat na bi mama esprit ya pauvreté na ndeni ote bino kuna na concession eza zamba eza vivre tala milinga boy bato ba kanza bopuyi bosili bozangi mbongo bla 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 pona ngai kota ki bimaki j'ai continué ya kosala cuisine nga bolamba pondo na ngai tango mwana ye apesi rapport ndemba na ngai tsanga bi mama te omoni pinta na Afrique olambela koni la pinta vraiment ki bosili boza na mbota papa bon na poto de chauffeur ndako na baboîte bi oui mais c'est différent là-bas c'est l'Europe ici c'est de l'Afrique na bino chérie permettez-moi permets-moi la lamba pourquoi na linga ko lamba pondo na bakoni za kitoko makasi yo so permettre nga ici donc vivre te pour na bato c'était ok d'accord pour mon mari mais belle-mère n'a pas de difficulté pour la supporter qui na lamba lem sous biloko na bakoni et puis elle qui trop rapide juste pour na zala mokose bato to Congo voisin ya mupandi ya gauche ya droite ya likolo ya se biso nyoso ko meko lambela bakoni ceux qui na jure état ya misa bakoni na concession tozo kende na chopo ko somba tala bakoni bele to kabulu to tche provision to lamba to sala kuneti cuisine moko ya libanda biso nyoso moi détendre pour la mbula au chaos donc pour la kolobaki toi tu peux influencer ton entourage na ndenga malamu na ndenga mabete et loko yo sala soko yebi kezali somote ne vis pas pour les gens. Ne vis vraiment pas pour les gens. La vie est trop courte. Ngai la championne. Certains n'ont pas de mobilité, ni na moi, ni na ma famille. Je fais ma vie. Je fais ma vie. Ceux qui n'ont pas la les papa. Donc, pour nous à terre, la gomme. Na la ta on a qui n'a ngai. La seule course n'a ngai. Je m'en fiche totalement. Ceux qui ont mon moi la pote les papa yonde. Moi, je ne vis pas pour les gens. Je ne vis pas pour les regards des autres. Je n'ai rien à prouver quoi que ce soit ou qui que ce soit. Je fais ma vie 1.0. Talande qu'on a biso ya moi si adasa ba petit non le koto amoni nini oyo nini amoni ka savobo de tozoro ba azo kangisa biloko pona ozonge pa ba parents et pas na bango wana bande kwana ba kobosa na kino la fille a fait pona ko sepelisa bango yango lela se retrouver la situation na le bébé après demain ba ko bi ko soigner c'est pona lo alonga kuna ozongi akasi ko sala nini bakoye bateki ye asala ki bon po bango basani bamona ke mwana abali bala ya malamu vraiment sur les landango sala kana habitude ya ko vivre pour na bato ko linga ko se faire valoir et le kana mingi za surtout na bakino il faut to longola mentalité là wana vivre pour na yomo ko vivre pour na moto tu n'as pas un compte à rendre à qui que ce soit fais ta vie point zéro vraiment na otie la bino ni conseil moko ya coach na ngana la ndami c'est un Camerounais donc vraiment comment ba livre belé donc comme on a elok ce qui bloqué na ni on a YouTube on a conseil à PC tout vivre rapport na batoté motambo wala ça vraiment te kaza na mbongo moto azanga linga ko la kaza na mbongo to landa conseil ya coach na ngana la ndami mingi je vous aime bien c'était la vôtre la championne en direct de RDC. Ne fais jamais l'erreur de vouloir paraître riche alors que tu ne l'es pas. Si tu es vraiment riche, tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit. Récemment, je suis allé à la banque faire un dépôt. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de jeunes gars passer en costume pour aller faire des dépôts minimes parce qu'à peine entrés, ils étaient déjà ressortis.
Mais ce qui m'a semblé très curieux et dont j'ai bien observé, c'est que j'ai vu un père de la soixantaine qui est entré avec les sacs de marché qu'on appelle souvent chez nous les sacs banques. Et puis lui, il était avant moi. Donc le moment où il entre, au lieu de le diriger dans la caisse habituelle où les gens vont, on l'a conduit vers un bureau en haut. Donc moi, quand je montais dans le bureau, je me suis assis à côté pour voir pourquoi est-ce qu'on l'a fait monter alors que les autres font le dépôt. La quantité d'argent que ce vieux avait déposé sur la table était tellement énorme que il fallait la machine pour compter. Parce que si on devait seulement laisser une caissière compter son argent, on devait faire au moins 1 heure de temps là-bas. Donc voilà, réellement, généralement dans la vie, les gens qui veulent paraître riches ne le sont vraiment pas. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier téléphone, tu n'as pas besoin d'avoir la dernière voiture ou de vivre dans une belle maison qui est au-dessus de tes moyens. Vraiment, si tu ne peux pas acheter quelque chose, ne le fais pas. Il ne faut pas t'endetter pour faire plaisir aux gens. Parce que quelqu'un a dit une fois, le succès, je ne connais pas son secret, mais je connais le secret de l'échec, c'est essayer de plaire à tout le monde. Donc, ne vous fiez pas au profil Instagram des gens, au profil Facebook des gens. Ce ne sont que des instants de leur vie. Mais quand vous allez dans la réalité, c'est autre chose. Donc, si vous n'avez pas les moyens, ne faites pas comme si vous avez. Et même si vous avez les moyens, c'est même encore le moment pour faire comme si vous n'avez pas, alors que vous en avez. Rendez-vous au sommet.